C'est bon? C'est bon? Bandeko! Baliaka bamelakawa! Ganda ntaba! Ganda taba ndeti sheta! Ganda taba ndeti bon marché! Ganda taba ya gu! Ya gu, ya kitoko! Ya kitoko lilo! Hein? Bokozame yango deux fois te, botala! Bah c'est seulement ya bien, hein? Pona bandeko nanga congolais, awana mboko oyo, natumbaka! Natumbaka bien! Hein? Bolanda! Bolanda! Après bango bakoloba, bayibi musala na mutu muindu. Eh, musala eza pona batutu! Est-ce que Nzambe atala la couleur ya poso? Nya! Sia! Allez! Bakata. Hey! Batata ba mama bandeko. Le 9 mars 2024, Tobengi Bino, na soirée, il y a ma maman, il y a Bolingo Maman, Bolingo Balobien, yo okozanga pona nini. Women's Day et Salemi pona Bino Banso. Mwana Manchester, Leeds, Birmingham, Zinga Nzinga, Namboka, Bandala, Londres, Ti et Paibui. Tolobi, Moto Azangate, Ngaingoma na Kozala, Firme Bondo à Kozala. Balobi, hein, Yonani Ozanga. Le 9 mars 2024, Balobi, Koulia Ezali Ofele Dege Tolobakanaki Congo, Kudiaku Sabadala, Lia Otonda, Kasifuta Tikenayo, un livre single, 35 pour na couple. Batata Mama Bandeko, Okomema, Fufu na pochete, Okukuta Yango, Waneze Kozelayo. Lia Otonda, Pona Yango, Tolobi, le 9 mars 2024, à partir de 18h. Nani Akozanga, Nekov TV, Rango TV, présent na Katia Terrain. Ba prêtre nyo sur Manchester, bana nyo sur Manchester, Tobengi Bino, Boya Elongo, Tosepela, Hey Ngaye, Nazangatan. Balo bien, James Cameron a le beat, Boya et Belé. Les autorités traditionnelles dans les rues, cela ne t'est pas arrivé il y a bien des années. Mais quand le pays fait face à une guerre d'agression injuste imposée par le Rwanda, rien ne pouvait justifier ni l'indifférence ni le mutisme de chefs traditionnels. Venus des provinces de l'espace Kasaï, ces conservateurs de us et coutumes ont manifesté ce mardi dans la ville de Mbujimaï, une expression des colères sans précédent contre l'occupation d'une partie de la RDC par le régime de Kigali via le M23. Dans l'unité et sous une petite pluie, les autorités traditionnelles du Grand Kasaï sont parties du rond-point Petrombo jusqu'au gouvernorat de province. Durant le parcours et devant l'autorité provinciale, chacun des manifestants a invoqué ses ancêtres pour annihiler les velléités expansionnistes du Rwanda et permettre au Congo démocratique de recouvrer son intégrité territoriale. Grâce au pouvoir hérité de leurs aïeux, ils ont enterré le Rwanda et son armée dans un petit cercueil couvert d'un drapeau blanc. Pour ces chefs traditionnels, cette marche a consacré la montée en puissance de forces armées de la RDC et le retour de la paix dans la partie orientale du pays. Chilombo abapatukila monstre wa militaire. Voilà. Basala ibet. Badi multiplier fois nombre ulipo mako keshanage. Amen. Bamfumi oye. Tudi twamba ni kwanga chilelele. Basala iba Kongo. Ulili chingoma chimbu. Yungoma bifika lukamba. Amen. Yonsu bijil. Basala ibonsu ba Kagame ni Kagame. Bafumu tinji. Par la même occasion, les chefs coutumiers ont exprimé leur loyauté au président de la République, aux institutions du pays et aux forces armées de la RDC. Bolingo eza biso ba mama biso yo ba mama famille Bolingo to bengami famille Bolingo to yeko invité bino to bongisi mwa eloko moko po to sepekisa ba mama nyonso na kati na Manchester na kati na England na kati na UK yango to ye awa Tomilakisa
ngai oyo mama présidente na bango mama Nelly Vivier Monjenga. Je suis là. Natana bandeko na nga awa toza mwa ebele mais epermettre te tokutana po eza elo moko tosangana mwa moke po tokoka kose présente bomona biso toinvite bino boya ebele bosepela tosala likambo moko te ke oyo erata ya biso erataka te boya bokosepela le 9 mars. C'est très nombreux. Soyez dans la mois de Manchester le 9 mars. Maman Boli. Pour la tawa puta maman Boya ebele. Papa vous a invité hein Boya vous a raté. Vous devez na kana. Ma surprise des ebele to présenter bato bazana ba marketing na bango. Doana Congo 10, doana na Coco Njoga, doana Ralph, doana makambo ebele. Mais au balingi a présenté le Ronae, Aza welcome, a benga biso, prochaine comme on est la liste pour présenter. Donc pour y aller baba. El Chanto. Ado Manchester de Macam. Manchester de Macam. Le 9 mars. La maman Bonito. Toza la soirée la biso le 9 mars. Le 9 mars soirée za ka bongo. Soirée za bongo ba maman Bonito. Tobengisi ba maman nyonso. Ezala ba maman église. Eza makambu ya Nzambe to muziki ya Nzambe kobeta. Muziki nyonso te kobeta. Ba maman nyonso tuboya to invite maman nyonso. Maman nyonso na ba papa bozanga te bo soutenir ba maman. Eza soirée moko ekozala bien, ekozala classe. Donc Président, vous savez que moi, un cas est na équipe na goma. Ye ndenge toza boye tala kaka mboka eza na toza mboka na biso toza na pasi toza na mawa mwa enka oyo ekobima ekende kuna na goma mpona kosoutenir kosomona kaka ndenge tozali naolela te me eza likambo na mboka boya bapapa boya tokobina na bino ebongaka tosala bamama na bapapa biso moko kate tosangana biso